Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestine. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur à théâtre. Artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, travaillé. Président Eli, il y a pas d'amatonné. Balamatongé, sauf à l'amatonné, tu es bien que sauf à l'amatonné. C'est quoi, c'est bon, moi l'amatonné solo. Oui, Papi Mokoto. Biso tout. Total à rien. De besoin, Olobani. Papi Mokoto, les amis TV. Là, on a image qualité qui togo. Nabise makambo zawana yende makambo oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total ramingi na bala ndako les amis TV quoi. Et tout Samuel les cas pour nos pèse les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezaka moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezaka moko. Si tezaka moko kaka. Si tezaka moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Loba Sakola Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu peux se payer la rango? Les amis TV. Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu ne se payer la rango. Les amis TV. oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Ah oui, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment dans votre chaîne Les Amis TV. Balobi, abonnez-vous massivement, tapez www.lesamitv.com. Aujourd'hui, je suis avec Dimitri qui est derrière la caméra et en face de moi, nous sommes en pleine répétition de Maestro Fa et on va essayer un peu de parler avec celui qu'on appelle Bune Filé. Mais avant de lui donner la parole, laissez-moi dire un grand merci à Papi Mokoto qui me suit et merci infiniment à Diane P qui me suit. Là, j'en profite. Bonjour. Bonjour. Bune Filé, bonne santé. Qui m'a en Nzambe? Marie to kuti on peut répéter Kati amoto. Ouais, toi en répétition, toujours bosser. Toujours en cheval, répétition, studio, tournage avec clip, tout ça. Et on écoute absolument en répétition, à moto Katagine à la rate, tu peux par rapport à moi, mais est-ce que tu as bandé la suite? Tu as continué. Tonto yeba adada zongeli mouvement o tonto zomona ye na ba publication na maestro et tout azongeli Villa Nova to bon ça fait to ezani non adada a moi na maestro Fabregas moni a saluer démarche bien a comprendre que moi na pas bien faire na maboka papa donc ayo luka lipa moli pa père na ayo luka soutien pa père na et ça te ka zongi na
na orchestre non. Pour orchestre on va no beta maestro da bomango via light music écoutez comme Villanova vraiment mususu donc na village est-ce qu'on est en ba kota raté ba bimaraté wana esprit mususu mais lui c'est un frère na biso moi il y a père na biso et à comprendre ga makambo ba tumsu na ba comprendre temps ba tumsu ba comprendre bon ça là le roi donc c'est encourager aza jeune mo mutu sali quand même les gens sont souvent là au village ba kota raté ba bimaraté boso mutu mora sepela intégrer Villanova koki ko kota te parce que ba kota raté ba bimaraté te na village est-ce que so ningo kota eza na ba coutume faut respecter genre est-ce que autant mon mutu so ko ya coutume on aime souffre ça là aime sur 2 ans ou une année pour comme na villageois faut que la langue na biso moni tout le monde en veut tout le monde a voyagé à quel pays mobile aime sur langue là et bomi bien na kokate na zonga mboka nanga dans tout le monde on a sens on a ba kota raté ba bimaraté donc cela veut dire ba bima facilement te ba kota raté facilement te en sens et l'autre monde Maestro Fa a créé une filée star où tout le monde baebi tout le monde voit ya une filée zo s'appelle ça tout le monde a créé star sentiment nous avons le bateau que non passer na une filée za ki boité oh lelo une filée la ki piéton a commis véhiculé moi ba avantage maximum belé. Ah merci pour la question moi la question de la boé la plupart des missions là ça mingi obanda wapi oyema wapi te moni boé on a innovation quand même. Merci na Maestro Fabregas pour na kokomisanga o akomisinga lelo eza démarche moboy asaliango kapa na ngate moni Maestro Fabregas ala monsieur mo photo féliciter vraiment na espace moi muké a créé ba star rebelle so talibé mon na Maestro Fabregas na carrière en solo asalina 8 ans na habité son na to ba sa contredire mais abimisi déjà ba star rebelle asaliga ngamo bina fileta salaba asaliba merveille makengele asalaba seda kapo asalaba bébé bouchou asalaba ibrator asalaba dada asalaba cherry migler donc ana liboko ya Weranson koko na biso et ngala opesaka Maestro Fabregas merci moi le lot on a problème mon musique congolaise ba musicien ba yeba na souté orchestre comme un leader mais le lot biso bilong na biso ça bon talo des fois te som tatali abike o bina filé o acoustique 10 à match o matérasé donc il a grâce non mo tema malam o Maestro Fabregas ça nango a panzager pour mututu na coin à se retrouver bien et biso pe bato ba sala ba star to za respect to ça boulot pour boulot na ndem te comme si so ba star donc na rolo ba merci na Maestro Fabregas les lobby na village bimaraté lobby to kate bina filé pa ki asali mouvement na e asali makamna e akompe ko critiquer Villanova au moins ni so za mukongo atoke France ke fanda na France makila meza ya ba Congo ça ba bi réunion mo boye ya ba Congo ezali to ça réunion mo boye ya ba Congo msu na Paris au moins ba Congo tout ba ya tant to ba village c'est un esprit en fait et l'esprit on comprend donc kolongwa ou pas wana mamanza menza même tayebi ayebi destin ayebi futur donc ce qui est arrivé que bébé bouchou bina filé cherry migler lobi moko na banga monique faut alongwa awolongwa même azaka villageois ana idéologie ka ya ba villageois bato misusu bokanta balongwa chez biso na bale ba villageois te bale ba musicien bando beta musique mais bale ba villageois te on comprend un vrai villageois pena bazali ke villageois donc ce qui est sali ke ngana longwe na ngai lobi mais on s'accra villageois et que chanzer ngai te na villageois et chanzer ngai te moni le lobo excusez moni le lobo batebele o ndena yo kaka c'est tout ba politicien na biso ebele na waka abotama na bandundu abotama na ba Congo mais omona comment mutu ala omona ba kama mutuma mais ba zongise kaka d'origine yaza mutu abandundu yaza comment biso ce que za bongo et biso to na chance mingi Maestro Fabregas ça sur na label na bon le lo ya msusu label na biso wanted record le lo ya msusu ki bina filazu likanisi ya ko sala album na place na longwa na zono musala banda ko finga ka bongo na solo la msusu na papa non papa ne na buya en tout cas na komi pena na moi 5 titres na nga 7 titres na nga
omoni ndeni ena mutema malamu maestro Fabrica sala nango nayebi ka loba oui problème to eza village so tali bien maestro aza innovateur aza na esprit mo to tobeta album apesi biso album Villanova mais siko situation na studio apesi biso suka banzembo moni nzembo tout liboso tanga apesi biso album bato bayimaki fort basani apesi biso su esalama na nteke na orchestre mo bolandisa deux fois bochaka banzembo comment na vibrato ou utaki pembe na maestro le là ko évoluer na carrière musicale na ye atomoni concert na auto beta dernièrement na lufu wa babini ba sepeli pona ozomo na muta ute pina papa na yo azoko évoluer na musique na carrière musicale na ye ouais non normal en sa musique à sa musique ne biso peut sa musique et à la frère normalement dans sa musique c'est tout. Pour faire plaisir à Fanyos Hollanda, on va sentir que on a bu une filée na plateau et à Miska donc il y a les amis TV moi à capella pour faire plaisir à Fanyos Hollanda. Ata mwana baba zali mwana koka mwana kizangi mwana ngai koka ya bolingwa bebe ata nazana reta ya kotambola la moko la vitesse love si mangala la boko tokene longo Fabrice Tsekanangwe après la pluie vient les beaux temps oyanga ekomaki mauvais temps ula enoki na motema na ngai ebuki ndakwekwe isi na batali lelo nakomi kolala libanda ya motema nomekane na ngai epucha. Ah oui, là c'était pour faire plaisir. Donc, on est les lames, sentiment mais pour faire plaisir à tous les abonnés, à les amis TV. Donc, à toi particulièrement, à Diane Pelon, tu nous suis. Meilleure voix, belle voix, aux yeux là où on a trophée. Et ça, qui on est aux yeux, on a Don Zambapé, c'est là, et Bimi la plus belle voix, aux yeux là où on a trophée. Et puis, merci à Villanova parce que grâce à Bango, on a mérité diplôme wana ba micro wana et puis merci na ba fan tout oba ba yoka nze monangai oba soutenir album na biso grâce na bangonde na zu ba prix wana omoni et salenga esengo et puis esilite ngane na bata ba pesa mwana popi pona nze monangai sanga ha bien po ba te belem su ba sala banda pe carrière ti lelo am suna ba pesa ta bouchante ya mérite mais yo zu trophée la plus belle et ça ba grâce. Grâce à Nabima qui meilleure chanson de l'année en Congo 2016 2017 et elle est bon ouais 2017 non 2017 2018 et token en Angola ne va pas un micro d'or la plus belle voix de l'année Zakingai wana ndenge ya ba genre ba ndula award na biso amaya bangole na trophée na so ça lève na bien ouais ça lève bango bien le bébé de papa hein Efraïm miradila ngai baba papa stena Ils ont des paroliers, ils ça grâce. Après ça, on voix, après ça, on a maïele, na sagesse, on commande. Mon nzambe, mon da carrément mutu. Azang sanga danse. Oui, on a bobina te mais non on a bobina te bato ba mon normal. Mais ça on lobi nga mona sala banzembo la. Ba mona normal. Et j'en profite aussi pour signaler na bato balinga musique na biso musique a bien cible face au maître Zoya ba okuta titre nanga ya mon choix titre nanga ya tout là mon choix et puis cible mise à jour ya maestro Fabrica Gaspe Zoya pour toi dans un studio toujours bosser. Tout le monde est en deuxième no bois qui deux personnes à la fois. Pourquoi? Parce que yo mom tolinga qui deux personnes côté deux personnes à la fois to deux personnes comment na nzemba pesa kio qui deux personnes à la fois. Na bois qui va belé. Non, oyemba qui en fait, oyemba qui deux personnes à la fois, il y a qui stratégie ton. Banane. Nanzembo oyo ya. Tanga nga ba kombango. Na je crois Nanzembo obora qui papa na Ephraïm na Miradi. Nzembo mo va penser que au dédié qu'on a deux personnes. On a le baba comme bato on fona yeba.
Je pense qu'il va comme en fait lorsque on a une émission. Oui, mais ça pour répondre bien. Ok. Dans une émission, mais tu as secret à réussite. Il y a bien affilé la discipline. Dans la dage, on a sali mikolo. La discipline, elle est la meilleure amie de la réussite. On est à adage nangai. Dans ce lingo, au récit, il faut la discipline. Dans l'obité, on a parfait. Ou on a saint. Non. Mais on a la discipline nangai. Yango ça la kena na commandé na zabu lelo. Aujourd'hui, tout le monde a la musique congolaise, ma finga, polémique, enseignement, il soutient musique, il y a la réconciliation, il soutient comme ma finga, polémique. Et ça, du anibine, nous avons essayé de rater, tout, ma fan comme va créer ma polémique. Non, il y a ma préférence. Mais tu me suis préférence à un bon. Mais tu me suis préféré à Embara. Mais tu me suis préféré à Fingaka. Donc, bateau ba finga bateau baza ya guna bango. Bango va préférer bon. Question na leki na TV na ke lelo bi na file fa sentir na fingi. Oh, tant on va ça bon. Biso to sara musique. To ba trophée. To comme beaucoup la famille. To comme la voiture belé. To comme na mambe belé. Bato va pas ça respect. Non ça là haut. Et tant on ça là tant on attend le qui fingi le qui fingi. Ta la paye j'ai kenné. Après personne pour na limite dans l'album morobwe mutumo rekota studio c'est l'album morobwe banda ya ofinga après tchanga na marché bato ba yo somba album moi bimi ya mafinga nzembo ezati non bato ba zelo na musique wa musicien ou soit totiki mamboema comme no muto ofinga normal donc ngai na mona normal na tenir bango rigueur ya idéologie na bango bato ba pona bongo biso pe bato to pona qui to finga to sala boulot tozali et na suka net oyebana. D'abord il y a un truc que on a mono il y a un truc à féliciter comme on a que non ba tout soir rentre aura bien fila encore suka kaka na musique mais tout le monde bien fila za ko innover encore ailleurs ko fongo ça ba maison tout le monde ba bien fila à technicien. Non rien. Tout le monde a fait aussi ba maison ba outil na mona ki on mira na Ephraim ba maison et tout ça que ça là qui moi bien ba mona que non artiste na bango hormis boulot à ça la koyemba aza ko innover pour na développement pe ya banelo. Bon au moins tout ça ba to biso to outil na ba famille mo eza vraiment riche te. To appelle ba master to na ba leki to na ba ndeko moni ce qui so nzamba a salio étoile yo pe folingo benda bato bana sima na yo on comprend et donc les a ko ba bilo mo na rolo belongo na télé te mais na kamwende ni yo découvrir ngo donc en fait c'est ça tant dans sa musique na mael on a ngo na motema on a ngo na mona ke fona créer pe ba emploi moko na place ba master na to ba ndeko na ba ko manga ko zala na na sima na pona tinda ga pesa nga mai sala beno mieux fona sali eloko mo bi wana bango mo dépendre pe eloko wana lobby ego sala pe ka komi na parler na ye oboko la pe mona donc et là juste pour aider batu na ba petits besoins et en même temps na obunda pe pour na mboka omoni ya na longoli moi chômage moi muké so na engagé so na engagé moi 4-5 personnes et ça na travailler pe ka pour na mboka au lité pe pour na chômage et ça ba concert mais so Fabregas ça peut ça biso bitango beta musique son nzamba ça la grâce fungo la ba réseau donc na sens on a place na za matoliste mon net banda to banda sa émission bono na boaki mutute mais ya mutu e ka bo banda alobi mukebwe vena ngana nyo ayebi makambo vena ngana nyo moni non na lobi te na boaka batute na lobi pete na matoliste te mais na matoliste ya ordre ngana sko na emsko na 4-5 batu na ngamobwe o ba yebi pasi na na kolela na ngana ofanda bo la kisinga yo babina ngana auti place bo na ba diamant ana ba dollar neni foko mano checking ngana sala na bongote ma pousa na te ngana olinga yo e so za na posa libanga yo faut approcher nga pona cha art na nga valeur donc wana ba biloko wana neti ba maison bondo lobi neti ba garder fou ya pona na se protéger on a des répétitions on dit que ana na moi $10 ngana on na maison na cha carburant na place ba no benga ve na nyo boy non. Il y a une initiative moi bien on a bien accepté dans ma casse na cible titre nzembo na les amis. Mon choix. Est-ce que tu peux comme moi non RO toi non na cuisine to lamba comprends en plus biso na village na village to na ba coutume
to respecter ba coutume na ba loi na biso. Donc non ba pesi biso ordre wana teke. Mais quand on voit Melo, na boy, je perds que l'obi na zone sous suspension. Peut-être ailleurs, mutumso a bon. Non, koyi bate. Moi la mano oh, mutumso za la tango mone bongisete. Biso, maman na oyiba na to okoyiba, moye mango ndenge nini? Différent. Okoyiba, moye mango ndenge nini? Hein? Donc on a plaisir à tous les abonnés, donc abonnez-vous massivement. On a un maquillage, attends, mais on a un bimalo, abonnez-vous massivement. Et là, nous sommes déjà vers la fin. Bien affilé à votre dédicace. Maliloba, na chaîne Oyayo, chaîne Moudassa Nakati Miska, Babonio Sobolanda. Il y a les Amis TV, il y a Papi Mon Compte, Maliloba pour la chaîne. Chaîne comment on Les Amis TV à Papi Mon Compte. Ok, les Amis TV, abonnez na biso tout na pesi bino mbote. Bon continuer la chaîne Oyo. Il y a un concept à bien tout ça. Les Amis TV ne tombera jamais. Et là, nous j'ai fait mon dédicace. Na pesi mbote na Ephraim Miradi, le bébé de papa. Na pesi mbote na la Mégane Poucha. En direct de Paris, la femme selon le cœur de son mari. Et je la salue là où elle est. Et je dis encore bonjour à Ena Kitata Isine à Bruxelles. Ceux qui y étaient dans la tête. Namoni mon vieux JC Boss à Paris. Guigui Palmier la Palmeraie. Et puis Fabrice Nteka, le boss américain. Ainsi qu'à la grande famille de Villanova. Je les salue au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dieu. Et là, nous sommes déjà à la fin. C'était une affilée de Maestro Fa. Si vous avez aimé ces belles images, dites un grand merci à celui qui était derrière la caméra, Dimitri Ballon d'Or. Et pourquoi pas merci infiniment à toi, Papi, mon code, celui qui est l'habillement respecte. Un grand merci à HM, MK, mon habilleuse de luxe, à toi, Luc, Louimbo, et pourquoi pas HM Balobi, HM, un partenaire privé. Et là, nous chitons à moi, à Capella, moi, Nzembouya Souka, moi, Capella, pour faire plaisir à Bonio, sur Wandabiso, il y a une affilée. Quant à moi, de Jamiska, grâce à là, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Na pesi mbote na vie na hérité minimbu mon papa mon conseiller na pesi mbote sikali omoni na pesi ka batu ba mbote na kumesi batu te dans ma liste en ordre ba mote mama te bébé kobo yana nute Miradi nanga Ephraim nanga bébé merci. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya député. Mais boto la skoye komelinga. Wapi na les amis. Deux micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga ka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga ka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi ni par ailleurs kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Les amis TV nde makambo. Boluka nga kuna te. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutulese parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tanga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bwaki kaka mise na yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela kama makambo epele wana. Musapi yo kocha na lisu pela ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za muta catholique okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta mission okoyeba ko bosa na ngonga te. Eko bisa ngonga moko wana ofini susu ngonga wana. C'est-à-dire ekomila yo OK c'est que okomi et na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV. Yokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir na beaucoup de bokonji ya lola. Mais ceux qui s'abonnent te Nzambe, n'a single yo. Ato ko tele lola. 10 jours ya lifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto soko tumbene de boko.
yoka ndenge shwaka soki tumba yo na kati nzoto mobimba oyoka shoma nyonso wana po osabonaki te na kati les amis TV nulle part ailleurs ici les amis TV I love you les amis TV I love you papi mokoto good morning my friend I choose is chaîne kitoko lilo I choose chaîne Kutorio I love you papi I love you mokoto I love you papi les amis TV bon s'abonner